Lundi, malamu na biono sobalandi ya King Mag, le roi des magazines Bisika Bozali, awa na Congo Kinshasa, kuna na Brazzaville, na bape Europe, bino babo bazozo libaku malamu ya kolanda biso na dila ya YouTube, na page Facebook officielle ya King Mag, tika ete kimi nzambe rumela na kati ya mabota na bino. Merci pour l'attention, peu fidélité au prêter na King Mag ezali na pona ko sala bino musala kitoko. Édition mukona lelo botika to fungola yango esengeli boba que le président de la République Joseph Kabila Kabange a inauguré bâtiment intelligent lelo kuna na commune ya Lingwala. Ba autorité ndenge na ndenge bazalaki présent bolanda elema oyo King Mag et Salel Bino. Inauguration ya nouveau bâtiment oyo bazali kobenga bâtiment intelligent et salamaki lelo lundi 10 décembre 2017 awa na commune ya Lingwala. Kasi avant cérémonie ya inauguration oyo weba ke otomona ki présence ya président Assemblée nationale Obemina Kunzala Nzoko, président Sénat Kengo Wadondo, premier ministre Bruno Chibala na ba membre ya gouvernement na ye pe ba autorité mususu ya ndenge na ndenge. 11h juste, président de la République démocratique du Congo Joseph Kabila Kabange le Raïs asalaki entrée na ye ayambamaki na gouverneur ya ville province ya Kinshasa André Kimbuta pena bourgmestre ya commune ya Lingwala. Nde cérémonie ebandaki kitoko, mot de bienvenue etangamaki epai ya gouverneur ya ville province ya Kinshasa André Kimbuta oyo asaluaki président de la République na ndenge azali kokokisa ba promesse na ye pe apesaki lisusu merci na République populaire chinoise na système na bango ya ganya-ganya. Nde vice-présidente Yang Sung International Group Construction yepe azwaki maloba pona ko remercier collaboration ya RDC pe Chine. Monsieur l'ambassadeur chinois oyo azali affecté awa na République démocratique du Congo yepe abetaki lisusu sete na etali coopération na ba relation oyo RDC ezali na yango na Chine esengeli et continuer po biloka boye koka kosalemaka. Nde président de la République Joseph Kabila Kabange akitaki pona kokata ribbon symbolique azalaki accompagné na président ya Assemblée nationale pena Sénat na ba membre mususu ya gouvernement. Na titre symbolique avant président de la République akata ribbon ba membre ya Yang Sung International Group Construction ba remetaki na Joseph Kabila Kabange les clés o ezali kolakisa que bâtiment intelligent oyo ekomi penza ya ba congolais esengeli na bango sikoyo babanda musala. Nde président de la République akataki ribbon bakotaki na kati visite ya ba bureau esalamaki kitoko donc epesaki bien makasi. Souci ya chef de l'État ezali que révolution de la modernité awa na RDC ezala vraiment effectif. Pe lisusu ba membre ya gouvernement bakoka ko travailler na ba condition moko ya kitoko boyeba ke bâtiment intelligent oyo ezali na 3 niveaux na ndenge ya likolo sans compter kutu na se. Etikali kaka na biso moko ba congolais to batela yango po oyo ezali kosala fierté ya République démocratique du Congo. Pesa passage. Quelques politiques au bazalaki présent na inauguration ya bâtiment intelligent au bazangaki maloba kolbate bolanda bango na caméra ya Jean-Luc na héritier Nkano. En fait, nous avons le chef de l'État qui a inauguré le monument parce que le monument est un don du gouvernement de Chine et puis c'est le Congo. Donc, il appartient à Bisso Congolais, Toko Kakobat et le Koyo. Bande qu'on a Bisso à Chinois, Balobi, Bayosunga Bisso, Kotonga et le Koya Ofele. Donc, Bisso Congolais, Toba, Telango et Oumela. Dans la CAC Afrique Mobimba, Bayeko pour la RDC pour la Kotonga et le Koyo. Donc, c'est à nous la jeunesse congolaise, Toko Kakobat et le Koyo, parce qu'ils allaient à Moutouté, ils allaient à l'État congolais, l'État ils abino, ils abisso, donc tous à la Nabolingo, la Bisso, pour la Bisso, Kitoko Boye, et Kokakobongisa, l'école la Bisso. Tout lancer na bato bakosala ya bâtiment kitoko base na bopeto parce que bande ko na biso ba Chine ya chinois bakozala na esengo mingi soki eloko na bango oyo bauti kopesa biso eza toujours propre. C'est pourquoi na tokosenga na secrétaire général du gouvernement oyo akozala numéro 1 ya bâtiment oyo alandela likambo na hygiène ya bâtiment oyo ezala toujours au top po ekopesa biso esengo na fierté ya mboka na biso ndenge tofutaki président un projet naïe à la société. Ils allaient dire qu'il avait 5 chantiers dedans. Dans 5 chantiers, on a tous la construction. Tous la construction,
nous avons ma poursuite à l'électricité et ça l'a bien amour. Donc, tous les ans, ma inauguration à Boye. Et ça, il y a un moment miké. Il y a un moment qui est biso tous les linga. Mandat où on met la sauce pour tout tomber sous son sous. Au bandé on a biso baza pour ça. Bango sur tout tel baza projet société. Bango ils allaient à tout tomber biné. Tout bouga bilo bango miké tout ça. Yango c'est air bazo bouga biso tout construire kaka banda. Yango ils ont ça les biso ba militaire ndenge président zo tonga. Tous les linga té akende. Na commune ya Bandalungwa précisément na bloc batuming bafanda kawana baza ko réclamer nzela wana baby makasi population ba commune na difficulté makasi pona ko sepela bolanda elema oyo to saleli bino. Bandel c'est Paris ndenge kaka bango moko ba mibengaka po soki okomi ambiance ezalaka na commune na Bandalungwa eza nango différente na Paris. Kasi ya pesi pe mawe ezali komona précisément na bloc esika ekenda nsango ndenge ezali kobeba boye botala bamai mabulu moyen kutu ya koleka na malamu ezali te surtout ke tozali na ba période ya mvula population ya kwa oyo balobi baleli na bourgmestre meti lelo mutu akolukela bango solution na kwa oyo ezali te bato bateka kawa bakomi ko perdre ba client pone te mabe ya nzela oyo nzela na biso ko comprendre te nesi o kuna ma ya bloc tina ba photo ba ebi bloc bato ba oya ba vacances nesi ba Facebook bato ba oya ba fana ba bloc bata bloc ne beba mettre ba kila biso bena na banda jaloux bena photo pour ba bon miselo depuis 2015 toko ta 2018 mambo donc solution ça matin na siko banda le ko sa beauté et à Paris et ko sa la beauté comprend tala bourgmestre du tambo ye moka so bongisa kitambo donc et comme le kana banda le koto tala banda le baby tout ça bakondi souci ya population ezali kaka ba circuler na banzela moko ya malamu ebongi ndenge bozali kobongisa bakote mususu awa kutu ezali na yango mukie kosenga nango budget mingi te mais nzela ezonga normal mabulu oyo elimwa po esala bien pesa passage Rouble Bamba azalaki kuna na commune ya Ngaliema précisément na Kaluka kotala misala ya kobongisa nzela ko bimati selemba ndenge ezali kobeta madada population bazali ko espérer que ekomatina suka tolanda elema. Nani alobaki que misala ya révolution de la modernité oyo ezali vision chère ya chef de l'état Joseph Kabila Kabange ekokoma na bakwe misusu te ya ville Kinshasa botala awa toza na commune Ngaliema na quartier Kaluka na avenue Louis avenue oyo bozomona ebanda na commune ya Selembao na Landu ekenda ti Kaluka nzela oyo ezalaka impraticable na ndenge ya lisekite surtout na période ya mbula mais bakonzi na souci ya peuple babongiseli bango nzela misala ezosalema kitoko boyoka ezomona dia makambo nyonso deja etambala normal tosengi kaka bakonzi ya mboka basalaka effort kaka afin ke tokóma ntina na bafévrier te nzela osanile esila normalement mpe bayebisi biso pont déjà ekomi da likolo po etikali kaka baya kokulango mpo baya kopose bapont mpo nzela efongama nango tosala eleka bien papa tosepeli mpena nde ande tasali biso makambo na kopaka tosepeli makasi mpona koto mpena transport azala epasi nde esali boda tokomi bien toza mosika oza nokutu nini te don oza décide fo komaka mbamo ndako ntango ozwaka transport fo koma ndako mosala a ezoleka nango bien nde bazosala mpo biso vraimen tozala na pasi mbula soki ebeti vraimen tozala na risque tobindaka tosepeli vraimen nde bazosala biso mosala bazosala biso prince bazosala biso tera se vraimen tokóma na kimia elo vraimen tosepeli na nde yango wana longonia na bakonzi ya mboka mpo boye esalaka ke population basala bino confiance makasi mais bosala ke misala oyo ekende ntina suka mpo population basepela lisusu makasi. Conférence évangélique qui animée par apôtre Lukanga et bandaki déjà kobanda mokolo ya samedi pezala qui animé kuna na hôtesse bolanda ba précision na détail oyo Jimmy Makola apesi bino.
qu'est-ce qu'il devrait faire comme juriste? Mokolo ya samedi 9 décembre 2017 chez l'hôtesse na commune ya Limete nde conférence d'évangélisation monene esalemaki na makasi ya apôtre Serge Lukanga avec impact na idéologie. Thème na yango ezalaki oyo Jésus les grands juristes fait comme lui. Nyonso ebandaki na mode ouverture oyo esalemaki epa ya maître Shela simande exposé orateur eyaki kobanda. Esika nini apôtre Lukanga remerciaki batu nyonso oyo basalaki effort pour la réalisation ya conférence oyo. Azalaki pete kolakisa contribution monene ya communauté cité de paix ya Union chrétienne des églises et ministres avertis au Congo, ISEMAC, pena communion chrétienne pour la restauration des couples et familles Kokekofa. Na développement na ye, apôtre Lukanga atalisaki na ba juriste, ba avocat, ba magistrat que conférence oyo ezali appel pour na ba pratiquant ya droit, basala lokola Jésus-Christ grand docteur en droit, pe a interpellé ki ba juriste nyonso, balanda modèle ya les grands juristes pendant ces jours na ye na se atambolaki toujours na justice wanande Jésus-Christ. Pe apôtre Serge Lukanga azangaki te kopesa but ya conférence oyo ezali d'évangéliser, d'édifier les juristes avec les saintes écritures. C'est possible de vérité. Les professions d'avocat avec la fonction pastorale. Je crois que quand je dis ici que Jésus-Christ était d'abord l'avocat, donc dans sa qualité de juste, de pasteur, la Bible dit qu'il est l'avocat. Le problème qu'il y a, c'est la question que les gens se posent. Pourquoi les avocats, est-ce que les avocats peuvent aller au ciel? Parce qu'ils parlent pour les criminels. Mais justement, ce que nous disons, c'est que de par notre serment, c'est lui qui suit le serment et qui l'applique, le serment des avocats. Ce serment est proche de la parole de Dieu. Nasuka ndeje ya ba question et réponse eselemaki esika nini orateur. Apôtre Serge Lukanga apesaki ba réponse o esepelisaki batu nyonso na kati ya salle par rapport ya Jésus-Christ le grand docteur, par rapport ya Jésus-Christ les juristes pe avocat. Batu nyonso babimaki vraiment édifié pe apôtre Serge Lukanga ayebisi na ba juriste, ba avocat, ba magistrat o nyonso bazalaki wana babosa na kate tango nyonso bazali devant procès que Jésus-Christ yemoko na se ya mokili oyo azalaki grand avocat, grand magistrat pe grand juriste. Pe ce passage, les affaires et les causes justes en âme et conscience, le problème se trouve au niveau de l'appréciation de la justice. ONG-SRI voyager na facilité pour le président Simon Ikamba Zaliwana kutu mikolo ya batiali bino promotion na bapeyi nyonso boni kokende na monga mukie okembo kamalili tolandelemo ezali ya Mardoché Kasiama commentaire ya Medar elongi. Simon Ikamba le tout puissant SRI le Pink King SRI mon pangé na promotion pour le voyage ya ba Congolais pour la fin de l'année 2017 oyo mona Congo yoka ONG service réussite international et memel bino mon pangé na promotion pour le voyage na bino olingo kende Canada États-Unis d'Amérique à partir de $1000 ya pamba ba démarche na yo nyonso ekosalema kitoko olingo kende Russie, Brésil, Cuba, Turquie, eza l'état Schengen mobimba, Afrique du Sud to Tunisie, eza la paix olingo kende Dubaï to pe bamboka misusu, eza la pona ba étude, tourisme, commerce, soins médicaux to conférence, pour contacter Nabino Kaka ONG Service Réussite International, il y a président Naikamba Simon. Tala, à partir il y a $500 ya pamba à la fin de l'année Oyo, on se retrouvait na Tunisie, au Kotanga Polobi. Okoma cadre ya moko yo kitoko grâce ya ngolu ya mosungi ya peuple congolais, Monsieur Ikamba Simon. Papa mama
meilleur héritage okoki kotikela bana na yo ezali baétude ya qualité yango wana onje service à réussite international champion mpe number 1 na masolo ya assistance mpe ya badémarche ya bavisa ebengisi bino boya ebele boya kolukela bana na bino bavisa bakende kotanga na étranger oyo ezali mopange na promotion bokoki korate te na $500 ya pamba ose retrouve na Tunisie pe na $1000 Canada pe États-Unis d'Amérique moni yo bozo adresse avenue Pascal Taboulay ex Tombalbay numéro 83 quartier Golf na commune ya Gombe na kati ya studio Ndiaye na RTNC2 en face ya INRB bokokuta mususu na avenue Colonel Beya numéro 24 commune ya Gombe en diagonale na quartier général ya Armée du Salut et bongo bana changwe na boulevard Lumumba numéro 25 quartier 1 en face ya Bicalbitus référence immeuble Tyrannus na arrêt Apocalypse wana oza mobimba bana Congo occasion oyo soko raté yango orate pe mikili ya poto orate pe kokoma cadre mikolo ezali koya pesa passage SRI Nyonso na facilité. Na sport esengeli boyeba que FC Renaissance apolaki lobby dimanche contre DSMP 1-0 na cadre ya 5e journée ya Lina Foot. Ba détail na commentaire ya Médard Elongi. Na compte ya 5e journée ya 23e édition ya Lina Foot ne FC Renaissance du Congo achitaki face ya Daring Club Motema Pembe 0 contre 1 mokolo ya lobby dimanche 10 décembre 2017 na stade de Martyr. Boyeba que ezali deuxième défaite de suite pour na ba Orange. PDSMP azali nanu ko continuer kozala invaincu après 5 journées na 13 points. Ba supporter bayaki ebele na ba côté ya Dora pe ya ba Fibo kasi 15h30 ngingo match bandi. Côté Renaissance, Tomonaki envie à gagner match. Yango ba contrôlaki match pour quelques minutes yebandeli. Mais na 15e minute, le diable artiste Ricky Toulengi alugisaki faute na entrée à surface. Arbitre siffla coup franc. Kaka ye moko Ricky Toulengi ayeko transformer yango na but o ezalaki esengo ya Badora 1-0. Également une mesure Badora basepela makasi botel na ngambo ba fibo boye silence kolekana ya cimetière. Score wana ekenda ti na suka ya ba 90 minutes malgré ba tentative ezalaki ebele de part et d'autre. Mais boye ba que ba joueur ya FC Renaissance du Congo babetaki match na bango wana sans coach principal na bango François Gueye Mugay po autaki ko démissionner mikoleleki pona sikoyo. Ba place qualificative na playoff ezali classé boy. Daring Club Motema Pembe azali premier avec 13 points. 20 club deuxième na 12 points. FC Renaissance du Congo ndazali kolenge la 3e place na 9 points na ye. À suivre Paul na photo ezali komona na mukuwa melongonya po ba report ya ba match ezali mingi te ba trouble pe na ba stade nanu emonanité. Pesa passage. Et cette fois-là, Nalobaki boza na patience pour le professeur des élèves Médard Elongi oyebi musala sala ka kitoko po bo sepena bandaku na rubrique zelaki yango ekomeli bino mbutu lelo le professeur des élèves na Michel Osomba bazaki kuna na changu asale bino nini tolanda komanga mutu lelo tokere commune oyo pona lelo bana Kinshasa na numéro 1 ya mbutu rubrique oyo King Mage memeli bino tokiti awa na changu pona kosola na population tolanda papa ngavuka ntsakala Jean-Pierre avion AVION namulai nango elaki sinini bon avion d'après ngai
avion na molai nango elakisi ke ndenge mai ekendeki. Ndenge mai ekendeki. Mais avion tambola na mai te? Avion mse tambola na mai ezali. Ah. Avion mse tambola na mai. Sko ndenge ezali A V I O N. A elakisi nini? A elingelo ba auto. Bongo V. V elingelo ba viens avion. Bongo I. I elingelo ba isdor. Bongo O. O elingelo ba organisateur. Et bongo N. N elingelo ba national. Comment on a Papi Massamba? Ndeko Papi Massamba, yondoi ya coordonnateur na biso Cicéron Massamba. Tozo tuna boye avion na mulai nango AVION. Na mulai nango elakisini. Appareil violent imitant l'oiseau naturel. Olobe? Appareil violent limitant l'oiseau naturel. Oui. Yo moko yebi. Elonge, babenga nga mingi le prof. Ye Michel Osomba mutazo filmé. Kombo ya papa eza? Papa Lisungi Makuta Mokosa. Papa Lisungi Batuta Mokusa. Tozo tuna boy. Avion na mulai nango elakisi nini? Molai avion. Avion. A-V-I-O-N. Avion. Na mulai nango elakisi nini? Bon, appareil oiseau volant. Appareil volant oiseau. A. Appareil. V. Volant. I. I international. O. Oiseau. N. Bon, naturel ou bien boni na ebi penya pona NT. Est-ce que poto kanga mbala moko na mulai nango ke sabiso elakisi? Appareil volant oiseau national ou international. Eza boye sur mon avion. Avion, mon avion est appareil violent. Appareil volant. Donc na mon si quoi question eza boye. Avion na mulai nango to définition nango nde bamsu balingi avion na mulai nango elakisi nini? Bon, avion est appareil violent. Est appareil violent. Bon, seulement est kaka ndenge to définir avion est appareil violent. Nairobi. Oh. Yoka. RDC elakisi République démocratique du Congo. SNEL ezali Société nationale d'électricité. On se comprend? Si yo avion A-V-I-O-N. Yango to bandi. Avion na mulai nango elakisi ni to bandi na A. Kasi yango nga nazo expliquer yo ndeko na ngai. Avion to définir ngo na ba circonstance ebele. Yango na yebisi ke no avion eza appareil violent. Yango ne e distel wana. Si volant. Appareil volant. Appareil volant. Appareil violent. Violent te mais volant. Violent. Eza elo mo ezo le ka arrière. Alors ma micro. Non, tu as le micro pour le bas bien. Donc il faut le bas dans sa micro. Appareil volant, ça fait AV.
siko ION mais ndenge yokate ndenge na expliquer yo eza appareil violé kaka volant appareil volant yango eza Mbutu ya format King Mag et s'appelle ça qui bidon makasi ko kamungongo les professeurs des élèves Meda elongi wa salaki yango kitoko pona bino avion ezana mukuse kasi na mulai nango balbaka appareil volant imitant l'oiseau naturel édition elelo Michel Osomba asalaki yango pona bino Rais Moussa na sima caméra na montage Agno Mabengo Die merci Mundele basalaki yango kitoko bokombo ke tokomi na suka na lobaka ngai mingite Kotoyo, Bokondi, Bongo Kotoyo, domination. Biso na King Mag, Todondwa. King Mag oyo, mbutu deja, eza wana pona bino, pesa passage.